Salut tout le monde, moi c'est Achille Butungu. I do work for Unishow by AFH under Cedric aussi. Tozako faire appel na bino nyonso tu bozako la nanga sikoyo o azo vive na kati ya UK ya Royaume-Uni seulement que tozako pesa ba service protection et assurance. Tozako pesa assurance vie, life insurance. Eza que soki mutu aza na bomo ite ba futi yo mbongo. Mbongo bako futa yo eza pona ko couvrir l'enterrement pe na suko tika héritage na bana yo et en même temps so zaki na ndako ozwaka na crédit et ko ko futa ndako na yo toza susu na auto bengi living cost ezali produit oyo soki mutu abeli azana ndako osalaka plus de 20 heures yaka soko beli assurance ko futa yo mbongo pendant que ozana ndako zo sala te. Et nous avons aussi building and content. Ce que vous avez kuna yo bien au futeraka, on go protéger ndakuna yo, donc au futayo. Toza susu na autre mengi critical illness, assurance maladie. Tango mutu, ozali susu na problème à santé, au beli sérieusement, l'assurance te paye. Toza na ba témoignage de belé mutu yo afutami parce que bela qui m'a dit critique. Naza juste na besoin ya ko témoigner par rapport na makambo ya assurance onde kona biso Achille azako sala. Tango likame zui biso et que maman santé déranger, maman bazana droit ko futa ye autant. Réalité zake ba honora parole na bango pe ba pesa misolo e sengela ki par rapport na oyo biso tozwaki. Que za aventure te, eza vraiment sérieux. Nous sommes là pour vous. Why wait? Pourquoi attendre? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, kozela teti na suka. Naza apona ko aider yom tozo landanga, oza na kati ya Angleterre, na Royaume-Uni. Merci. Na bino nyonso bozali ya bosono na politique po ete bozali ebele. Bozwa mokano ya kolandaka bosono na politique tongo pokwa. Ekoma lokola tasse de café pour na na tongo, mais aussi dîner pour na na poko. Pour être bosso na politique, église au milieu du village, la véritable alors pour être église muso za na koya village, muso supeza na ngambo ya bandeli kote kuna beta kama solo ya bato bakoti na mboka sika tala ye kuta kota ya lata ki boye tala ye ya ki na boye nzokande bosso na politique etika l'église au milieu du village basango ya solo ba analyse ya malamu eza ko la population éclairage de sikoyo mwa nungu ezali nini eza koleka na Kinshasa likama makasi ezali ko sala menelo autour ya proposition de loi ya honorable Mina Coupe Sakata. Est-ce que likambwane koleka, est-ce que likambwane ko pesa te makasi koleka na ministre de la justice pour être akoma mokonzi ya appareil judiciaire mobimba aussi longtemps que séparation à pouvoir ça là qui était ba magistrat batika na makasi na bango ministre tika na ngambo na ye ba exécuter lokola ministre nzokande proposition Mina ko ko un peu mabulunga na kati ya likamango to yoka ba point de vue na kati ya mission oyo ya honorable Tundu Azali un ancien magistrat to yoka pe Ferdinand Kambere Azali non seulement secrétaire permanent adjoint peut perdre mais aussi Azali avocat na ngambo ya CENI. Est-ce qu'il faut réforme ou encore qu'on remplacer la bandenge to mesane to sanzaki bananga bayaki ba malumalu balekaki ndenge ba ngoimulu na balekaki ou encore il faut qu'on réforme na nos structures wana avant au côté ba kambia sika po ete nyonso ya Congo et vandi mingi na organisation ya ba élection pour na yango na poko lelo to yambi pona bino mwana mboka Jean-Claude Katende Azali juriste, avocat de surcroît, Azali président à Azado, mais aussi vice-président à Éveil Patriotique. Maître Jean-Claude Katende, bonsoir. Bonsoir. Je vois que présentation à Ekokinangwa. Maître Boni santé à Azado, Azado sous Kabila likambo elekate na Congo sans pour autant tomber la mongongo na ba voix nyonso. Moi je préfère rester légaliste na ba voix nyonso na médias traditionnels quoi to vandia ou na ba réseaux sociaux mais sous Kabila ezala ki likambo leki otomboli mongongo. Boni santé Azado Sikon. Merci mingi pour na invitation na bino. Nakanisi ezambala na ngai ya liboso na bosolo na politique. Donc na pesi merci mingi matondo mingi na yo pe na ndeko Israël. Merci pour la occasion et bo pesi biso. O etali Azado nakanisi ke Azado eza na santé ya malamu. Santé ya malamu na makambo nyonso oyo uti kotanga wana ba sujet nyonso uti kotanga wana Azado eza na kati. Na mikolo oyo likambo moko vraiment matisi lisusu Azado
eza oyo eleki tosali koleka likambo oyo ya ndeko na biso ya baproposition oyo ndeko Minaku apesi mpo bapesa vraiment ki mokonzi na ministre ya justice likolo ya bamagistrat nakanisi eza action na biso ya suka mpe esali makelele mwa mingi bato mingi bauti kobenga bauti kopesa baposition na bango na oyo Azado alobaki. Maître Azado olobi yango bien, mais Azado za lingomba ya monene oyo ba congolais ba komaki surtout bato baza na problème na justice sous Kabila bato baza na mususu baza na problème na justice baza na makoki ya kozwa avocat baza kosala recours na Azado comme on ezali nango peso likambo ya mukete ezali kombo moko connu, mais pourquoi koluka kota na kati ya éveil patriotique ya pasteur Mukuna siko zali vice président, pourquoi transfert wana mon débat de so amoni transfert yango négocier yango malamu te. Et ça transfert et puis il faut toyeba ete éveil patriotique bandi na ndeko Pascal Mukuna te éveil patriotique bandaka kala na mfumu Kimbangu. OK. Omoni ye muto bandaka éveil patriotique po ba congolais nyonso bazaki na kati ya colonisation bayeba ete colonisation eza eloko malamu te, il faut tolungwa nango tozwa bosomi liberté na biso. Simandeko Simon Kimbangu balumumba pe baye kokota na kati ba malula pe bakoti na kati ba Etienne Tshisekedi bakoti na kati avant évêque Mukuna zala na kati ya Coutinho pe photo bosa te Coutinho batunyo so na pe biso to koti na kati omoni kasi il faut koyeba ete mutu na mutu azaka na baatu na ye azaka na biloko moko yo asala ka bien soki toza na occasion wana ya kosangana po tosala misala makasi eza mabe boyebi ete Azado focus nango ezali ba droit de l'homme ata ba organisation nyonso ya société civile kasi soki otali mouvement citoyen otali ba organisation ya société civile organisation ata moko ezali na makasi oyo ekomobiliser 1 million de personnes wana Kinshasa ezate kasi soki toke côté ngambo ndeko évêque Pascal Mukuna oyebi wana Kinshasa eza na 184 églises omoni batu boni bazolanda évêque Pascal Mukuna. Voilà, bazolanda c'est sur le plan spirituel et sur le plan idéologique et politique. Et il faut koyeba que église il faut ezala na mwa impact na social ya batu. Ouais. Soki makambo ezoleka na kati ya cité kati ya mboka église azako tombola mongongo te wana eza église ya solo te po likambo ba fidèle ezaka likambo molimo te il faut balia il faut bazala na liberté il faut balata il faut batanga makambo nyonso wana prière kopesa ngo te il faut to lobelango yango monique mingi eza bande kwa 5 balobelaka makambo ango mais ezaka po mutu azala na bosomi na ye nyonso ezaka ka prière te oyebi ndeko na biso yezu alobaka ete il faut ozwa lipa ya molimo mais pe ya nzoto il faut ezala ya nzoto elingi koloba ezaka ebile ya te toza besoin na biloko ebele bonne santé physique bonne santé il faut tozala na ba soins de santé il faut tozala na kelasi il faut tozala na biloko ebele donc église ekoloba makambo ya société etali biso te wana eza pembeni alors que eza préoccupation ya bandimi il faut bandimi bazala na condition moko ya bien ata soki pasteur alobi likambo wana etalinga te eza bien mais aosenga dim aosenga offrande wana eobima wapi il faut bato bazala na misala offrande eobima wapi il faut bato bazala na baaffaire nyonso wana na misala etali l'état etali politique soki yo pasteur olobi makambo politique etali biso te yango nga na lobaka mingi ezali po ba pasteur mingi bazaka na bobangi balingaka liwate balingika osepela po bayebi ke soki akoti na politique ekoromela ye neti ndeko na biso avec Pascal Mukuna na kati ya politique bazali totanga ba avec Pascal Mukuna totanga ba évangéliste Kizamina Kibila moko rande na yebika lobaka otikala kokota sous na politique tazaka député national na transition Albert Kankenzi. Oui, mais il faut koyeba ete politique oyo bango bazosala politique oyo évêque Mukuna bazosala
eza po azwa pouvoir te po politique ezaka na aspect mibale ya liboso eza oyo ba parti politique basalaka misala na bango ezali kobenda pouvoir ko garder yango ndenge peuple akolinga mais oyo ya bango ezali ete vie ya batu ebonga pouvoir politique ezala au service du peuple wana nde bitumba oyo ba pasteur basalaka eza ete simango soki batu balandi évêque mukuna baokende na évêque mukuna aozala président ya mboka eza wana te wana eza objectif na biso na éveil patriotique te éveil patriotique objectif na biso ezali ete ya liboso Congo ezala na maboko ya bakongolais baoyo baozala na pouvoir il faut bazala bakongolais baoyo baozala na pouvoir il faut bayeba pouvoir wana ezali pona bango na mabota na bango te eza pona bakongolais nyonso wana ezali objectif na biso ya liboso ya mibale ezali ete redevabilité ezala soki oza mokonzi osali misala simango il faut pesa rapport il faut ba tuna yo misala bapesaki yo osalaki yango ndenge nini soki obebisi il faut justice etala likambo wana soki obebisi te bapesi yo merci ok na yo ok kofanda ou bien peuple aponi yo lisusu ozongi na nini na pouvoir donc yango biso na azado tomi réaliser tolobi tozana makasi na koloba tozana makasi na bitumba oyo ya droit de l'homme mais mobilisation to remobiliser batu ebele te pona monga na biso azado mobimba na kati ya veille patriotique te bien c'est d'une manière personnelle ezali ngai Jean-Claude mais oyebi soki na mboka na biso soki mokonzi ya eloko songolo akoti na kati bakanisi e batu nyonso bakoti na kati tozana batu na azado bayaka na bango na éveil patriotique te to bengani bango na organisation to bengani bango na msala te ezali ngai po na réaliser na lobby soki to sangani te eloko malonga ekobima te maître to suki sa dossier bato bele bazo kanisa lokola basala bino lecture ndenge basala na Congo pepe kala kufi empire bako bato retourna les solo papa mba kufi viva la musique comme ata ba 50 donc toujours kindi malema pasteur muku na na prison to pesi pasteur muku na makasi sika zali to yebika zali mobali yangu ya tele makasi to yebika likamaro kosileka nango na ndenge ya malamu espérons que la justice a rosala bonne et puis les droits sera dit bato zo mono ndenge lokwa pasteur muku na sama mukia wa kangama veille patriotique makasi nango esili ela nango esili ndenge bato ba sentir bino le sous-souter yo certes bato zo mono na compte ya sado mais on no veille patriotique mukam nyoso pasteur muku na belelaka tozo ka bino le sous-souter est-ce que makama ba détourner mais sili est-ce que population s'est retrouvé droit na une bonne justice et salami déjà dans terme de distribution ya ba revenu ya mboka na biso avec mukuna plutôt avec mukuna belelaki likambo ya ba entreprise publique ba mandataire public mususu basi batia dans certaines entreprises publiques notamment on a trop parce que mukuna ya ko bela chaque jour ngai nazaki na baboti basala na on a tra ngai na yebi ba kamera ba bote baninga basala na on a tra mais to kibinote aba mandataire public ba bino oyebinde ona ngai makambo nyonso ezoleka na Congo awa na Kinshasa tozana kati mingi bato akanisaka ke soki na ke na presse na lobby bamonaka mingi azado mais il faut bato bayeba ke na casquette mibale oyo azado pe oyo éveil patriotique soki eza likambo ya mboka na osalela yango nyonso mibale neti na zawa makambo na koloba mususu eza na kati ya éveil patriotique mususu pe eza na kati ya azado donc yango nyonso mibale ezali esika moko omoni po na komi séparé na lobby soki totali makambo éveil patriotique kasi il faut koyeba ete biso na kati ya éveil patriotique tozana ba dossier ebele ya liboso ezaki oyo ya nini ya dénonciation wana eza action concrète oyo éveil patriotique eza de preuve beleli tolobi boye wana eza action concrète oyebi évêque mukuna azaki koloba omoni aleka pe mingi na bosolo na politique azaki koloba mais moko boye tolobi tokotikalaka na maloba te il faut passer à l'acte il faut tomeka nanu eloko ya liboso tomekaka ezali dénonciation toke kotika ngo ewebi ke epesaki bandeko na biso ya FCC mawa mingi ata soki bazoloba eza eloko te boye na boye
au moins quelque part justice ici avec Pascal Mukuna a Congolais moko a koti na histoire ya Congo po mbala liboso ameki ko kende ko tia dénonciation o etali makambo yo elekaka na tango a président Joseph Kabila. Ezaki un acte très courageux, un acte à encourager. Kwa neza liboso ya mibale tokomi na étape ya nini ya enregistrement des victimes. Okay. Elingo loba ba oyo ba dossier na bango ezaki na 10 dossiers oyo avec Mukuna Kendai kotika na parquet près ya cour constitutionnelle. Soyi bazali to bengaki bango ba mususu bazoya ba mususu bayaka na bango toza na ba liste na biso. Parce que mingi ba congolais balingaka musala ezala organisé te. Omoni toza na étape wana. Côté ya nini oyoki bandeko moko côté ya Canada kuna batindaki mukanda na bango na CPI d'avocats eza biloko to sali na bango. Donc to lo balelo ozo révéler parce que bandeko wana donc bazana kati ya molongo bino bosali donc une sorte il y a plutôt il y a détachement moko boye il y a patriotisme na niveau au Canada eza détachement te po na kati na bango eza ba congolais te eza ba congolais te mindele pe bazana kati po likambo oyo avec Mukuna asalaki etali kaka Congo te etali mokili mobimba po ba crime oyo esalamaki na Congo wa eza ba benga kango de crimes internationaux o epesa kamawa na mokili mobimba il faut batu nyoso batalelango bango pe côté kuna bayokaki ke évêque Mukuna ke kotika dénonciation na ye balobi biso to kotika la te il faut to benga bango bapesa biso ba information to pesa bango ba information bango pe bakomi mukanda na bango bake kotika na CPI kuna. Hein? Mais bato bele bazomona ngo yo tozonga no za juriste maître Katendenga ina bengo soko maître malgré que bikolo ba juriste bozole kana na ba etando ikete bato bele bazomona que démarche wana za peine perdue parce que il y a un certain nombre de critériums pour na komema motu non pas na ko saisir cour pénale internationale ndenge bango basali yango bato bele bazo ba certains de vos confrères ne bomisa ko benga bazomona ngo ndire bon basali na bango bazo kata su populisme biloko moko ndengwana il faut ba oyo ba yebi très bien fonctionnement ya cour pénale internationale bakoyoka oyo na koloba saisir la cour il faut ezala état un état membre wana eza ya liboso ya mibale ezali conseil de sécurité des Nations Unies ekozwa makambo eko saisir cour constitutionnelle ya misato eza cour constitutionnelle et cour pénale internationale makambo ezo simbate na mboka songolo soki mboka wana ezali membre ya nini ya cour pénale internationale donc tozana biteni misato ya bato oyo bakokende basaisir cour internationale mais cour internationale ekozwa information toyokana bien ekozwa information de n'importe qui soki mutu wana aza na information ayebike même des victimes peuvent aller même des saisir c'est-à-dire il y a tant d'informations bapesi information ke biso to ba victime makambo songolo elekaka na mboka na biso batu boye na boye net yo kopesa information soki bango bazwi information wana bakotinda batu na bango ba vérifier ce qui eza ya solo oyo bango basali ba canadien basali ezali kopesa information na cour pénale internationale balobi botanga makambo boye na boye ekoti na compétence na bino makambo wana il faut pas etikala sans ko juger yango omoni donc bapesi information ce qui information wana ezali pertinente eza ya solo Cour pénale internationale a organisé ba enquête mais akoboya te bapesi information boya lobité biso toza saisir na batu oyo misatu o information bopesi toza besoin na ngote wana eza ya solo te yango omoni ke mukanda na bango e bakomaki batindi kuna bato a Cour pénale internationale batiango directement na site na bango
po bato nyonso bayebaki bapesi biso qui bazalaki au moins saisi voilà. un groupe de gens te bazaki saisi te Non, bapesaki bapesi bango bango information okay. kouta epai ya groupe tel wana ezali omoni donc il faut bokeseni wana bato baye bango. espérons que démarche yango et ko aboutir mais olobani na bandeko ba préfère bazo kanisa ke makambo na biso neto lo baka lensa c'est la famille tant que le lensa c'est la famille lo bateke to limbisa na baloba ke to yiko lo bana vérité ke nga tete mettre le cambo sala ke nga mabenga na ndeko na mais dimano ko sala nga mabe bato bazo kanisa ke ba problème na biso to juger ngo à l'interne même s'il faut que juger bato ya régime passé to juger bango à l'interne o le to ke na kalibanda ko na po ba africain ba mo kanisa le coup pénal wana eza une sorte de colonisation. Oyebi en droit balobaka il ne faut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Est-ce que bato a cour pénal babendaka ba congolais balobi bino il faut bokota na eloko ya cour pénal international ce qui bokoti te to bomba bino ba forsaka biso te eza biso moko to zwaka mkano wana to lobi to kokota na traité o ya cour pénal international. elingi koloba ete soki makambo moko esalemi na mboka na biso ekoti na compétence ya cour pénal international batribunaux na biso awa na Congo esanctionne bato wana te cour pénal international ekosala misala wana. Donc lelo tokoloba cour pénal international ezali colonisation te avant tokota il fallait toyeba wana que makambo mosusu na mboka na biso baojuge yango kuna kasi tala oyebi likambo ya Yumbi ouais. tozwaka yango depuis année passée banquete eza wapi banquete eza wapi bakutaka kuna soki ba 10 fausses communes 10 ou 20 fausses communes na mboka mobimba. Donc makambo boye ko kweya na mboka na bino bakonzi bafandi kimia surtout quand c'est ba fausse commune à Maluku 2015 na kokoma kuna omoni. Est-ce que to zamboka vraiment normal bakonzi bazali wana po bakamba batu vie ya batu bomo ya batu bapesa bango bile ya bapesa bango sécurité bamomi batu na Yumbi kuna tozoyo kata suite te ndenge nini bandeko ya mokili mobimba bakofandaka kimia basengi te justice internationale ya ce qui vraiment toligni makambo na biso linge sale et se laver sokolango en famille il faut biso pe tozala sérieux to sanctionner basali mabe il faut sanctionner bango parce que linge sale elingi koloba pardon te elingi koloba oyo asali mabe ba tribunaux na biso batali likambo na ye oyebi ke na Kasai tozaki ce qui na 60 fausses communes. Est-ce que tous amboka oui na madikambo kama na sap tous amboka vraiment sérieux babomi batu neti wana bake kotia bango na mabulu. Est-ce que nous sommes sérieux? Est-ce que les gens baoyo basale ki makambo wana baza vraiment sérieux? Yango to lobby soki bomoni ke batu bazokende au niveau international elingo loba solution wa toziyamote ezate. Attention qui est zoami bakokanga kaka baoyo tolobaka ba petit les plus faibles po bala ki saka likambo et sine nango ba sanctionner bato mais kasi baoyo bazali kolo wana il faut pe bakanga bango nakale zaki soki bwana mataba bomeli bino mutu tango bokendo kunda bo loba boko saka maloba kupemisa mutu abomi ote ko tika ekimia te molimo ne zanga kimia nde mikolo makambango esila bato bakufaki na Yumbi. So boyebi bato aboma kibino bopemisa molimo na bango na kimia bolanda bango bato ya kamwe na sapo bolanda bango bato na balala te bato ya est bato ya fausse commune na Maluku bolanda bato baboma kibino balala kate na émission ke bato na balala kana bango so balala kate mais toza na bango kaka te balala kate oyebi justice wala ozongi sanga le soleil volo ko te balala kate mais neto yo kaka na te balala kana bango te balala kana bango te bazana kimia te ba kolanda émission ba koloba lisusu mutu wana Jean-Claude azongeli lisusu likambo na atika kango te il faut bafuta
Elingoloba, il faut passer na justice. Ce qui est justice amboka na bisote, justice internationale. Les abango ba konziwana, ba kendaga kuna ba signer mikanda ya cour pénale internationale. Sikoyo ce qui cour pénale internationale azolo kabango. Babanda lisusu ekomi colonisation boyena. Maître, yo osa s'inscrire dans la logique à bateau bazo kanisa que non la plupart des pays africains membres ya cour pénale internationale batika la nanu na kati ya structure oyo parce que pour la bateau bazo batika la bazo mona que non ba konzina biso la plupart des autorités en Afrique bazo tambola nanu na to samobe côté o bango moko ba promulgara to bango mo batia en place mais ba msusu bazo kanisa que non il est temps il est plus que temps to longwa na kati ya cour pénale internationale tout ça là ya bito pesa ya biso moko justice makasi yo zo kanisa on faut to tika na monde toza na makanisi moko na bango mais na uti ko pesa yo exemple ya Yumbi kamwe na sapo justice est wapi maître Jacques justice na biso ezo salate to kende na justice internationale avant to roma na justice ya Nzambe oyo koya to yebi mukolo te maintenant awa il faut to sukisa bango na justice internationale ce qui a biso awa ezo salate. Espérons que la démarche nyonso va aboutir, espérons que bato ba lelisa ba congolais enfin justice a sanctionné bango za sengo makasi bato batangama na makambo ba rosimu kendi de Chad Kapangala bato nyonso balinku bato nyonso wana ya moko esengo ekobota ba mettre kasi obosanyo ya Beni bazoboma bato kuna na Beni tous les jours quand on a photo luka une sorte ya justice mais peut-être éviter ce que mais mettre tikala kimia ça doit tikala kimia comme on a bagina bomba on mena bimisa on katango ya torture au moins na mboka Gisle Kabwa ou tiko c'est vrai donc on saluer des la justice agent a ba condamné 20 ans mais maintenant ce bataille na bilili photo la moitié tout ça on la télévision était torture ndeko na zo bato bele bazo mona yo na ça de la ngalo étiquette éveil patriotique aux à moi tendre na ba violence des droits de l'homme au salama sous les règnes à Félix Tshisekedi za moi tendre nango po torture wana bato bazongi la 2 ans na rien o une année ou 8 mois c'est qui sous Kabila mais et refait ngeza yo na yo d'abord il faut koyeba parce que pesinga vraiment nzela oyo na loba na bosolo il faut koyeba depuis 2015 likambo mnene tozaki na ngwa na Congo ezaki likambo ya élection. Oui. Tozaki na likambo ya élection, il fallait batosa oyo constitution na biso lobby. Oui. Tokomaki na date ya élection eleki nango. Manœuvre ba créaki. Ezaki au profit ya nani? Ezaki au profit ya président Kabila. Donc yango tozaki koloba biloko nyonso ba policier ba militaire ba salaki. Il fallait to ti yango na mutu na ye. Pona nini po oyo azaki ko profiter na tango wana ya retard ezaki ye nani asalaki ete élection ezalate ezaki ye il faut relation il faut bato batala pe relation wana ba torture ba oyo bazaki ko sala marche bakangi bango babomi ba mususu boye na boye ye mokonzi ya mboka tozoyo kata ye kopesa condoléance na bato te tozoyo kata likambo moko te il fallait bato bakufa po président Kabila asala makasi na ye élection ezala akende na ye mais tokotia biloko nyonso wana ba crime nyonso wana na mutu ya nani mais yo moko tozwa mo ba juste pour le bagana pénal mais facile à individuel ezaka individuel kasi faut koyeba ete président de la République azali mokonzi ya mampinga pe ya police nationale soki batindi police tozwa exemple ya Aner na demia mokonzi Aner ezana mokonzi Aner ezali président de la République kasi soki bato Aner bake bazui bato ba torturer bango to tiango na mutu anani donc ba congolais mingi basalaka ba analyse wana nyoso te po bayeba po na nini makambo nyoso oyo ezaki koleka entre 2015 et 2018 tozaki kotiango na mutu ya Joseph Kabila ezaki ete po Aner ezaki na kati wana demia pezaki na kati wana armée police ezali mokonzi nango ezali président de la République
Donc ce qui les camboyé, il faut ata ceux qui batuni général Kassongo Simango, il faut retourner à Mokonzi Mampinga, Mokonzi à police et Zanani, et ça président de la République. Kasi tozo exemple où tu copes c'est ande qu'on a biso azwa qui torture. Il y a solo biso to condamné li kambwana. Ba mingi ba monaka été ceux qui Jean-Claude Azam Moulouba donc Félix Amoulouba a relevé la lisusu di cambo ya ba violation de droits de l'homme et puis il faut toyer ba liboso que pouvoir wana ezali pouvoir ya ndeko Félix eza pouvoir ya baluba nyoso te. Est-ce que biso nyoso tozana pouvoir boshab bazana FCC te ya wana sanji bazana FCC ya wana lobi est-ce que eza pouvoir ya baluba nyoso ezali moto ya zwaka mukano décision à lobby na rozala président de la République ezaki ndeko Félix Tshisekedi ye azui mukano na ye atunaka baluba lobby bo bino baluba boyawa tosala lisanga tosala réunion na rozala candidat na biso te président Félix azaki élu na ba congolais nyos bato Congo central bato aba est bato ouest donc tous les congolais et puis il faut yeba ke ba congolais nyos bazana kati ya UDPS te baluba nyos bazana kati ya UDPS te. Donc, il y a un monaka, président Félix Aza Congolais. Ce qui a sali makambo amabe, to telemeli yango. Ce qui a sali makambo malamu, to lobipe a sali makambo malamu. Oebike, ngana nazali mutwali boso. Alobaka makambo yo ya ndeko Gideon Kyungu na Lubumbashi. Babomaka batunaye. Zaki mutwali boso ya kosenga enquête esale. Oui, bakatakatang. Enquête esale makuna. Te enquête basala kango rapport ebimaka balobaka ministre de l'intérieur alobaka barupe sango na justice tozozela likamwa ne mwana semi nazaki na kati wana donc ba mingi balingira balakisa ete eza pouvoir ya baluba conception na biso eza bongote il faut antubaye ba ete eza pouvoir ya biso ba congolais nyoso ki tolingi mboka na biso ekende liboso il faut tozala na philosophie wana mettre corrélation moko sali awa ya ba responsabilité policier to militaire au batindi a exécuté ordre moko aza certes responsable mais l'auteur moral pas sali mais na Kinshasa to que tombo le ngongo te to so ngana port à masque to changer PCG mbala moto ko ta dossier caméra mais to ça moi transition na peur à ba masque. Dès le premier jour, masque comme obligatoire, il y a eu des ratés où il va perdre ma vie. Wano tele melango to sali corrélation à responsabilité. Si to sala kango oyebi siko to zana na ba moyen ebele moyen de communication ebele. Yango na senga ka bato soki ba moni na ye na solo na politique te il faut ba yeba ete d'autres moyens de communication existent. Ceux qui ont un compte Twitter nanga au Tango. Mais c'est pas les Congolais lambda dans un accès na compte Twitter. Mais il faut qu'on y ait été essentiel. Il faut tous en position na likambo et koye libatu. Il faut tous en position. Donc biso to la kate papa pour na likambo ya Congo, pour na likambo droit de l'homme, makambo nyoso ya mabe. Et zakana Congo biso to tenemera kango. Ata likambo moko totika ngango te po toyebi ete soki totiki bato bakosaute dessus ya oloba voilà atiki likambo wana mpo ndeko na ye aza na pouvoir mais papa est-ce que Congolais nyonso je président Félix Congolais nyonso aza ndeko na ye Congolais nyonso aza ndeko na ngai maître Jean-Claude Katende Vital Kamerhe alobi ngai tende bazo viser Félix Tshisekedi. Bah, Congolais mso balobi bon c'est vrai to beti maboko bo condamner Kamerhe mais surtout ça les calcul ba mbongo bozolo ba Kamerhe azui na biteke ngana bozolo ba Kamerhe azui ba mbongo ya bino calculer zo comme 100 millions te ba Congolais ba ça la calcul to mitsa la place d'abord to réfléchir Bukangalozo 200 millions aéroport Lubumbashi Kinshasa 300 et quelques millions je crois 350 ou 365 millions. So ça dit sommation va mongo so batu bazui ba milliards. Mais le Congo ba mituni c'est vrai pour condamner Kamerhe. Mais ma casse au kanga Kamerhe
na faiblesse ya koboya kolokandela ba dossier ya kala on dirait présent objectif ezali ndenge caméra lobaki eza plus yete nde bozo viser président de la République lecture ezali autour ya likambo. Bon, position nanga eza boy likambo wana ezali ndeko kamere alobi yango apesi biso explication ya oyo azoyoka na likambo ya lobi te eza yete bazolanda président Félix Lingoloba nini biso toyebi te po bango mibale bazaki kosala esika moko kasi po na biso procès ya 100 jours elingi kolakisa ke ete état de droit ekomi na Congo te te eza po na biso eza affaire moko isolée. Oh, comment ça? Oui, non, état de droit comme il non, mais ezali e bandeli, ezali moi signe ba pesi biso. Pour état de droit et comme na Congo, toyo vraiment que état de droit et koti na Congo. Il faut ba oyo pe basalaka mabekala. Oti kotanga ba dossier belé. Il faut bango pe balandela bango. Dossier Bukangalonzo 200 millions de dollars. Toyoka ataba interpellé mutumo côté projet ezakali sous-souté. Fibre optique. Bukangalonzo. Aéroport. 1000 achat de 1000 écoles. Achat des avions, Kimpavita et autres. Ba dossier ezapé ebelé. Donc état de droit et okende kaka ngambo mokote. Il faut kende ba ngambo nyoso. Nyango to lobby eza signe ba pesi. Eza signal ba pesi. Mais tolingi signal wana ezala consolider elingo loba il faut justice état la makambo abatu nyosona président de la République a lobby ya kufine na passé mais bon c'est exercice makasi wana eza position na ye il faut toyeba pe pona bakamususu ba victime bazali outi kotanga likambo ndeko Rossi ndeko Thérèse Kapangala batu nyoso wana ba victime bazali. Est-ce que le président a tout naki batouana to pardonner to pardonner te wana pesite li kambwa liwa ya mutu il faut victime ye moko apesa likanisi na ye yango biso to lobby soki président alingi ko limbisa oyo mabe basalaka ye et pas ya batwa régime ya kala wana eza droit na ye soki alobi akolimbisa bato ya IDPS ba oyo basalaka mabe na UDPS wana eza droit na ye mais kasi oyo etali ba congolais msusu il faut asala moi cadre moi réunion ba victime bakutana na ba oyo basalaka bango mabe bayokana soki bayokani pardon ye kosala soki bayokani te il faut justice ezala eza boye basalaka nyango to lobi biso toza na nzela wana te omoni ba mingi bayebaka position na biso likolo ya likambo wana te Oba mingi balingaka mingi. Oui, kota la position la biso était biso tozana nzela oyo ya président de la République a oloba a ofini na pasete. Eza position na ye, mais il faut tout na position à ba victime. Ba victime balingi justice ezala. Omoni, justice ezala. Mais aza président pona nini ngai naza muluba menazui position contraire ya oyo na ye. Ba ona ba to ba mona kate. Donc, c'est l'exercice de ma capacité à défense. Et il faut na la kisabatu, il faut batu baye ba ete mboka oyo Congo eza mboka biso nyoso. Il faut to sala makasi côté na biso to surveiller ka ba autorité. Ezalande ko na yo te il faut totala misala mutu azo sala. Ce qui eza ya mabe to telemeli yango. Ce qui est ya malamu topesi longonyo topesi matondo kasi objectif na biso ezali ete condition aba congolais nyoso condition de vie aba congolais nyoso il faut échanger positivement. Je crois que le président de la République a fait sa explication à Makambouana, tant à l'obaï qui est au founé na passé, est-ce que tu n'as famille ba Russie, tu n'as famille ba Linkulula, tu n'as famille ba Thérèse, tu n'as famille ba Ndegonyo Soana, au bazari ba victime ya régime passé, ce que tu n'as qui bangote donc fatigue à bango ba lobalobni, la précision est moins importante, il faut que ça la précision. Moi na Makamboa ya régime des autres président l'obaï to futama été pendant des mois. Maintenant on le bango, tant que des choses pratiquement le 24 mars. Mais ce que ba régime des autres ba balugi na ndenge na bango. Moi
de mars na mois d'avril ote na katanga zaki mois de boye na mois de bote donc et là on ça moi confusion ça bon bisa biso moi ni ça ngaki to futa moi ni ça ngaki to futa te so ba to bele ba comprendre que ce mois passé au foot arrêté 2 mois au foot arrêté place au foot à 15 000 tant que la facture retour ben normalement 50 000 so vous allez calculer pour comprendre bah c'est 15 fois 3 donc la troisième facture ben 50 000 donc régime des autres perdre dans le remonter comme Mali sur le savoir bien mais il faut biso ba citoyen tous à la vigilant mingi tozwaka facture toke ko futa to sali ata ba analyse nyoso anate est-ce que yo yebaka ke biso éclairage public to futa la rombongo mais c'est capé ça la réserve $1 kolongwa bana bon wana ekenda na maboko anani télévision peut total la refeleta la facture assinée les non makambo ezape ebele il faut biso totelema to surveiller ka ba konziamboka ce qui est bongo te to salaka ba bato akokelela tozalaka ba malheureux biso moko toke na régie Ferdinand Kambere Christophe Lutundula dossier à proposition de loi et honorable Mina Coupé honorable Sakata bongo tozon kamaza moboko esika maître Jean-Claude Katenda ko sala ba exercice non seulement le roi président Azado le rôle la juriste mais aussi le rôle la citoyen congolais makanisi zanini c'est parti na régie bongo tozon. Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, clarifie l'opinion sur la proposition de 3 lois spécialement basées sur la réforme de l'appareil judiciaire faite par 2 députés nationaux du FCC, Aubin Minako et Gary Sakata à l'Assemblée nationale. En outre, il fustige la position d'un camp d'individus qui cherche à politiser cette démarche en accusant les députés nationaux de vouloir caporaliser la justice. À cette occasion, Ferdinand Kambere en a profité pour lancer un appel pathétique à la population congolaise de bien vouloir faire confiance aux élus. Batubazo bongo la makanisi na bango intentionnellement pour pas bebisa ka lokumu bien balingi ba réforme te secteur la justice sengeli na ba réforme mususu oyo il fallait ba loi place oyo il faut garantir plus la liberté à batu. Il fallait que ceux qui bango en tant que député bakanisi que na koto e ko salisa justice na biso et ça la sous malamu et ko zala sous bien mais likambo ke intention ezana sima ya ko caporaliser justice je crois que ba osalango intentionnellement parce que d'abord likambo ngo eza lilote ça la député zawana kota la entre parquet na ministre oyo ye azalaka na kati ya gouvernement po asengela bango misolo po atala likambo ndenge ezokendele sengeli sikoyo fonctionnement ya ministère ya justice na parquet ezala harmonisé wana eza en dehors fonctionnement wana ministre na parquet eza ko caporaliser justice te ko caporaliser justice elingaki ezala on dirait sikoyo baozwa projet na bango encore que ezana nos propositions ça veut dire qu'ouvrir débat na kati ya parlement majorité bazali ba opposa bazali ba professeur aminé ne paye à droit bazali. L'adoption de ces lois viendra mettre un terme au conflit d'intérêts qui existe au cours des tribunaux de l'appareil judiciaire, a-t-il conclu. Esengeli na rappeler boye tango to sali constitution aloba anda Sun City parmi options fondamentales, options politiques autres salaki et jali moko na kati ya option wana l'indépendance du pouvoir judiciaire yango wana ko fungoli mobeko likozi constitution na article 220 ukomona été constituant une constitution na peuple balobi aussi mbaté indépendance ya pouvoir judiciaire et pekisani oto tomitia na mutu enoko wana yango indépendance to salaki yango lokola boni na mukupe les gens de santé. Il y a liboso gestion la carrière ya ba magistrat komi na maboko na lo ba bango moko la conseil supérieur de la magistrature carrière de koloba
kozwa mutu na musala olanda ende na sa kosala musala na ye opesa ye ba promotion soka sali beba kopesa ye tumu tout ça conseil supérieur de la magistrature na koloba boye loi nyonso bachanzaka yango loi ezali immuable te mais il faut tenir compte na ba fondamentaux de koloba boye depuis tant ça va la proposition de loi mais esika ya indépendance wana na ba fondamentaux na uti ko yebisa yo eloko moko ko salema te sauf pas changer la constitution donc na oyo baninga ya FCC va proposer biso lelo soko tangi okomona ministre ya justice a koti mingi na makambo ya administration de la justice particulièrement na parquet il faut toyer parce que toboyaki gouvernement même pas les chefs de l'État ils en a quatre conseil supérieur de la magistrature donc si kawana makambo ezali pe toza kumituna paka sikoyo oyo biso bana mboka baimboka tomoni ke justice elingi telema elingi ezwa vraiment bokasi oyo nyonso constitution mobeko likozi epesi yango baninga baiko. Merci Félix Kalambai, merci na bandeko nyonso bazana ngambo régie maître Jean-Claude Katende lelo yo mboka zotambo na tension pe fièvre bon ya COVID-19 te mais fièvre ya proposition de loi ya honorable Mina Kopo honorable Sakata surtout landi de Christophe Lutundo à lobby kaka sikoyo tokomi komona que justice komi kozwa makasi likanisi wana bandeko FCC eza lokola lingi kata ila wana mais côté na EP Ferdinand Kambere lobby te bozo banga nini bokenda na plénière bo débattre sur ça mais c'est de bonnes guerres ou bien nous avons une idée ba Congolais bazo kanisa kino c'est pour couper les landes de l'état de droit ou isaka kana bandeli yango bandi kwana bazo ça la proposition na pour protéger mingi makambo mabe peut-être ou ça makina kala mingi na lobaka ete bandeko na biso ya FCC baza na agenda na bango amoni kasi bandeko oyo mususu ya politique ba politicien mususu bazaka na agenda te voilà ma bête il faut za na agenda tant que kota il faut za na agenda na il faut za na agenda bato ya opposition il faut bazala na agenda na bango eloko nini ba osala omoni bandeko na biso ya FCC babandaki na likambo nani ya désignation ya président ya CENI eza na kati agenda na bango tokota dossier CENI tokota dossier wana mais il faut na lakisa yo déjà que eza agenda nani ba chronomètre agenda oui baza na chronomètre ba chronométrer ba yebi ke likambo boye il faut to salango temps boye objectif final na bango ezali contrôle ya ba élection na 2023 kasi avant toko makuna il faut makambo moko boye basalang ya liboso ezali oyo babandaki ya désignation ya président ya CENI bo bayebi ke soki baza na contrôle ya CENI te moi passe élection ya oyo tozala nango na 2023 moyen ba contrôler yango ezate bayebi pete soki baza na justice po justice ezaka na rôle munene na kati ya ba élection soki ba contrôler pe justice te moyen ba contrôler les résultats des élections ezali te yango bitumba oyo nyonso omoni ndeko Kambere alobi il faut débat ezala mais à liboso il faut débat wana ezala constitutionnel et s'inscrire na kati ya constitution biso tomoni déjà que proposition na bango ezali contre ezako violer constitution biso to lingani ndenge nini débat wana ekoma na plénière débat wana ekoma na plénière ndenge nini po biso nyonso la commission ba siéger lelo oui ya on a lobby ata na plénière bayebi déjà que likambo wana ezali lolenge moko na ndenge constitution na biso esengi te to ndima ndenge ni kasi na stratégie na bango wana ya liboso il faut bapesa ministre ya justice pouvoir munene
oki ndeko lutundu la lobby conseil supérieur ya magistrature musala nango ezali ko proposer ba oyo ba ozala nommé soki okoti na carrière nyonso wana gestion nango il faut ezala na maboko ya conseil supérieur ya magistrature kasi na proposition na bango oyo bazoloba avant ba nommer yo avant ba révoquer yo avant o démissionner avant ba retraiter yo makambo nyonso wana ekozala discuter na conseil supérieur de la magistrature mais il faut ministre de la justice apesa accord na ye oye déjà donc ministre de la justice akoti na kati ya conseil supérieur de la magistrature mais wana bato bakobomana mpona kozala ministre de la justice mais et puis oyebi ete soki nomination ya bamagistrat il faut ministre apesa accord na ye baolokaka bamagistrat oyo bakozala proche ya FCC toyebani baosalaka bongo mpo bango bazali na bonne foi te makambo na bango bato ya FCC il faut mboka oyo ezalaka na maboko na bango stratégie nyonso wana ya mibale na proposition oyo basali ministre akozala na droit ya koinitier action judiciaire batalika balobi mutu te la sali boye soki peut-être oza hostile na bato ya FCC baolokela yo kaka likambo te et puis batindi inspection générale kuna balobi bon landela likambo ya mutu wana mpo ministre asengi action disciplinaire ebanda donc eza ye aza koinitier okoma na république des juges penza te wana ekokoma règlement des comptes wana ekokoma règlement des comptes ya misato troisièmement ministre akokota na kati ya élaboration ya budget ya pouvoir judiciaire bango balobi te biso tokotalaka kote ya bamagistrat kasi kote ya bajuge il faut bazala indépendant biso tokotouche kuna te tolobi ok kasi budget ya pouvoir judiciaire na kati wana bajuge bazali pe soki ministre akoti na kati ya élaboration ya budget wana donc atouche pe bajuge salaire na bango prime na bango baavantage na bango nyonso akoboya pe bapesa bajuge baavantage te yango tolobi suka ya nyonso il faut koyeba ete objectif na bango ezali ete bacontrôler cour constitutionnelle po cour constitutionnelle ezalaka na bajuge 9 juges. Oui. 3 désignés par le président de la République. 3 parlements. 3 par le Parlement, Sénat et Assemblée nationale. Tu as vu déjà que Sénat et Assemblée nationale, les gens ont maboko anani ya bato ya FCC. Donc, ba juge Misato wana ba Rosala, bato ya FCC, ceux qui bato ya FCC te bato yo bazali proche ya FCC. Oui, déjà. Si quand yo côté ya nini conseil supérieur de la magistrature, il faut ba pona ba juge 3 juges. Tomoni, il faut ba pona 3 juges. Mais to yebete avant ba nommer bango, il faut ministre de la justice a payer sa accord na ye. Donc na calcul au sali au sali ba ozala na 6 juges sur 9 contre 3. Oyoki. Donc na élection ya président de la République ba juge ya FCC ba ozalanga mo bato ya bato api ba ozalaka à côté ya bato ya FCC. Donc les dessous oyo tolobaka les dessus des cartes ezali wana babandi likambo kaka pamba po balingi justice ezalate objectif na bango ezali opesi oyo ebatamaki mais que faire pour na côté mais sur le likambo pour on dirait très loin de sa gare na dossier mettez ba okende ba dérailler il bosso bien au kata boyo mais na silicité papa omoni soki ministre abandi ko contrôler ba magistrat bobangi na bango ezali nini bona ba dossier oyo nyonso touti kotanga soki tolobi to banda bukanga lonzo toye kotika plainte soki dénonciation na magistrat songolo magistrat wana ozwa mitindo uta epa ya ministre voilà oyebisa ye dossier wana tolingi koyoka ngo lisusu te
aoyebisa ye banda dossier wana mais suka nango il faut ko classer yango pembeni. Vous comprendre? Donc bamoni des gens ndenge nini justice na biso eza kosala na oyo ekomi na nini na procès à 100 jours bato nyonso bamoni ke likambo nyonso eokomela mpe mutu nyonso surtout ngo ezaki décliner identité na yo on se retrouver ozaki mokonzi monene mais na kati ya prison. Voilà Thomas Loa kanisi je connais le Congolais ko décliner identité na yo pour ba protéger bato na bango il faut bazala na même mise sur les magistrats parce qu'avant dossier comme un tribunal et les gars na parquet ceux qui na parquet ba bloquer yango kuna tribunal a besoin de côté on comprend donc wanande oyo tolobaka les dessus des cartes ba yebi ke projet na bango wana ekozala pona protection na bango et ozala faire pour na bloquer yango c'est ça mais il faut ko kanisa oyo to sala carte na 2015 tant on va dire qu'on débattre et l'oko conditionner organisation élection par le recensement. Voilà. Tout ça là nini fausse commune moko za na maluku pona yango hein. Oui, mais attaque le lo bande wana batendage tokotika pété mboko yo il faut bato FCC baye bakeza mboka ba congolais nyos. Attention ki babomi basali boye na boye ba oyo bakotika la il faut bazala ikenge. Ba oyo bakotika la il faut batelema yango na lobby ba oyo bazana poto kuna il faut basala ba memorandum ba ye kotika na ministère des affaires étrangères de France là-bas à Paris en Belgique aux États-Unis il faut action ya boye et ça les partout awa na Kinshasa il faut mobilisation ezala mobilisation il faut ezala donc tozalara litoi côté wapi côté na parlement kuna soki toyoki kaka débat et bandit likolo ya na état d'urgence donc battroupement est vraiment interdit pas plus de 20 personnes wana il faut bato bayeba ete mboka eza na kati ya danger toza na kati ya bitumba papa soki bitumba ekomeli biso lelo awa barebele bakoti biso na Kinshasa to se mobiliser te toloba lisusu état d'urgence ezali nyango tolobi bango balingi baprofite na ntango oyo ya état d'urgence balekisa balwa na bango nyonso wana biloko ya mabe oyo balingi kosala mpo na nini yango ndeko Christophe Lutundula auti koloba mpo na nini kaka lelo mpo nini bazela lobi te maître tozokoma mpenza na suka dossier ya seni bato mosusu balobi et ça la proposition de loi moi dans l'Assemblée nationale ba côté l'Assemblée nationale le 9 mois et ça avec Christophe Lutundula sur la réforme ya seni batia ngona na mopanzi mais pour aller ba ouela oyo ya minako ba wana bango mo nde ba koyeba président ya L'Assemblée nationale mutakoloba mais les gens pensent que lelo yo matière auto ko wela ko liambango mbango za likambu ya seni pote yango de vendre ça lobby na biso auto tolema auto ko beta les sons ngwa mais la personne de Ronsa oh là comme kozwa makasi belé nous sommes on dirait prolongement ya nanga ba on dirait c'est l'esprit de nanga qui va commencer à planer sur cette institution. Est-ce que vous partagez la vie à bandeko bazo kanisa bon ou bien vous dites que non c'est un fils du pays où il y a une expérience à saliper na seni bana sisa bakamuna kotanga azaka mutaba organisation ba élection. Il faut eba que ndeko Ronsar il faut assez gêner moko. Comment ça? Parce qu'azaki nanga azaki ye moko te débâcle ya ba élection ya 2008 eza administration na ye mobimba donc na Ronsar na kati bango nyonso baza na kati wana po ezaki kaka misala ya ndeko nanga ye moko te bango nyonso baza na kati échec wana ezali échec na bango nyonso mabe oyo nyonso toyebi elekaka na kati ya seni wana etali bango nyonso. Il faut ba oyo nyonso wana bazana kati wana soki batikali eza pona misala na bango oyo bazo sala kuna mais po bazwa présidence ya seni il faut mutu moko azaki mutu akati te il faut mutu moko akota libanda est-ce que expérience mais expérience oyo kanisi ke awa na Congo tozana bato oyo ba maîtriser processus électoral te baza pe ebele ba candidat basaki boni plus de 10 mais
mauvais côté ezaki ete baélecteur mutu na mutu azaki déjà na candidat na ye. Sengo azaki na candidat na ye, SSC azaki na candidat na ye, bakimbangiste na baoyo mususu oyo bazaki na candidat na bango. Bokosala élection, boko désigner batu ndenge nini. Soki bino ba électeur boza déjà na baoyo ba fanatiser bino. Bokosala ngo ndenge nini. Mais problème ezakuna te. Problème na biso, il faut avant to koma na désignation ya président ya CENI, il faut ba préalable ezala. Préalable ya liboso. Il faut ndegonanga aya kosala rapport na ye na parlement. Atika yango déjà. Atika yango déjà depuis l'année passée. Mais programmation bazozela nini pour na kati ya rapport na mabunda. Oui, pour na kati ya rapport wana tozala na ba point positif na ba point négatif. Oya kosenga bango ba améliorer yango. Toye ba pesa mbongo ya machine à voter ba chiraki yango ndenge. Exactement, biloko nyonso wana ekozala na kati po ba mesure bazwa ba mesure po oya mabe ekomaki na 2018 tolingi yango lisusu na 2023 te. Wana bato ya FCC balingi kosala ngo te po bayebi ke ekozala en défaveur na bango. Ya mibale ezali réforme ya CENI na réforme ya loi électorale. Pour réforme wana après les élections de 2000 batu nyonso ba monaki ke il faut réforme loi électorale vieillir, oui, il faut ezala, il faut qu'on retouche yango na makambo nyonso ya mabe to monaki, il faut changer pour 2 tours l'élection présidentielle. Par exemple ça, il faut kozongisa 2 tours ya élection présidentielle. Le gouverneur va la voter na surface universelle directe. Wana ekozala na kati ya discussion. Okay. Mais il faut réforme to salango avant élection ya président ya CENI. Mais pour nani bango balingi changement nyonso oyo te balingi kaka déjà awa bazala na président na bango. Po bayebi ke soki to sa basali yango lelo te, soki réforme ye, réforme pe eko toucher désignation, eko toucher composition à bureau ya CENI parce que bureau wana ezali en faveur ya baoyo baza majoritaire na parlement. Okay. Tolingi lisusu ba politicien bazala na kati wana te. Na kati ya bureau wana il faut ezala batoyo basala ka politique te. Mais on ça pas ça la politique te. Te asala ka politique te ma ba oyo ba ozala na ye na kati ya bureau wana majorité baza ba politicien. Ba ko uta na ba oyo baza na majorité na kati ya assemblée nationale. Oyebi yango très bien. Ya mibale désignation ya président ya CENI. Est-ce que tu retires en Okara na maboko à la confession religieuse? Après trois cycles électoraux, est-ce que tu as échoué? Non, nous bayokana na bangote. Tomonika, tomoni neti ekomika ba catholique, ba miti aka pembeni, ba oyo. Tetoro ba kena na SCC. Ouais, ba oyo bazaka ba kimbangiste, l'église de réveil. Ndenge baza ba majoritaire ba lobby, tokendeka na élection. Mais koyoka na ba père de l'église nyonso koyoka na tolobi biso nyonso toponi mututel bayoka na kapona nini bayoka na kapona nini te ba ribe ko boya toro tolobi to simba no makambo na te bolu banano batu mususu ba diriger biso to échouer 3 fois to voilà donc ba sala nzambe bo comprendre pe lo ba ribe ko toro to simba yango te bolu banano na kata na ba secteur mususu ya vie par exemple omoni mais bako sala pe appel d'offre appel à candidature pesi yango na commission moko indépendante commission wana etali ba critère esali ba interview et poni mutu oyo biso nyonso tokondima. Maître Jean-Claude Kateli na sepeli, merci parce que ndima ki invitation na biso tokomi pratiquement na suka mutu moko komelinga lobiso bolingo boza mutu moko crédible na tête à seniso bolinga uta na confession religieuse et a proposé ga uta na mbundu dia mayala église atata longi ne mwana nsemi bon ngana na yoki kaka bon kote kuna ndenge na mona ka bande wana batambolaka nazo ko banga penzake na mwa ko ndima ke mutu mbundu dia mayala aya ko sala buzoba da rovanda kaka bodo ba système ko voter on dans bimisa ba résultat mais maître merci pour la passage ça yo peut-être pour clôturer un dernier mot maloba nanga na suka ezali ko senga ba congolais nyos
ata soki oza na poto, ata soki oza wana Kinshasa, ata soki oza na village wapi, faut toyeba ke avenir ya mboka oyo eza na maboko na biso. Soki biso peuple totelemi te, ba politicien bakomema biso kaka bisika oyo bango bayibaka mbongo, bango bazalaka na pouvoir, mais tolingi pouvoir ezala na maboko ya bakongolais, pe misala oyo bakosala ezala au profit ya bakongolais. Oyo tozomona ba discussion oyo touti kosala awa eza au profit ya bakongolais te. Mingi eza profit ya bakongolais te. Kasi soki biso totelemi te, nakanisi ke mboka oyo ekozala na maboko ya ba mercenaire. Ba mercenaire ingi koloba baza bakongolais, mais misala na bango eza koyiba mbongo, misala na bango eza ko faire souffrir bakongolais wana toboyi. Merci bato nyonso batangisaki makila ya bakongolais molimo na bino evanda na kimia te siko ozali kobano mona bilongi na bango ozalaki na baliste bato abomaki reso komona bilongi na bango na buta lelo. Merci na Félix Kalambai, merci na Myriam Kesenga, CP Christian Bouchiri, merci Eli Okese, Guylaine Ndongala na lobani nanga ata vato changer équipe yo ko esa to entrepôt ezikaka kuna esene ezikaka na nini ata wana yebisa biso ata wana soki esi biso ke no entrepôt ezikaka pona boye na machine osomba yango comme po bande ko moko bayaki na machine à voter après l'élection bayaki na ngo après ba pesi na oyo zoloba eza loko moko te. Merci na bino. Merci. Salut tout le monde, moi c'est Achille Butungu. I do work for Unishow by AFH and Cedric aussi. Tozako faire appel na bino nyonso tu bozako la nanga sikoyo o azo vivre na kati ya UK ya Royaume-Uni seulement que tozako pesa ba service protection et assurance. Tozako pesa assurance vie, life insurance. Eza que soki mutu azana bo moite ba futi yo mbongo. Mbongo bako futa yo eza pona ko couvrir na enterrement pe na suko tika héritage na bana yo et en même temps sozaki na ndako ozwaka na crédit et ko ipe ko futa ndako na yo toza susu na auto bengi living cost ezali produit oyo soki mutu abeli azana ndako osalaka plus de 20 heures yaka soko beli assurance ko futa yo mbongo pendant que ozana ndako ozosala te. Et nous avons aussi building and content. Ce que vous avez yo bien au foot laka, on go protéger ndako na yo, to ko futa yo. To za susu na auto bengi critical illness, assurance maladie. Tango mutu ozali susu na problème à santé, au beli sérieusement, l'assurance te paye. Toza na ba témoignage de belé muto yo afutami parce que bela qui m'a dit critique. Naza juste na besoin ya ko témoigner par rapport na makambo ya assurance onde kona biso Achille azako sala. Tango likame zui biso et que maman santé déranger, maman bazana droit ko futa ye autant. Réalité za ke ba honora parole na bango pe ba pesa misolo e sengela ki par rapport na oyo biso tozwaki. Que za aventure te, eza vraiment sérieux. Nous sommes là pour vous. Why wait? Pourquoi attendre? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, kozela tete na suka. Naza apona ko aider yom tozo landanga, oza na kati ya Angleterre, na Royaume-Uni.